L'objectif na biso eza kopesa opportunité à bajeune komema bango na États-Unis soki baza talentueux et puis bamisusu baotikala tomona eloko nini tosala na bango awa na mboka. Obligation na nga eza koede bajeune nyonso na mboka parce que après awa tokende na Goma et puis tosilisa na Lubumbashi. Eza premièrement opportunité bien pour les jeunes de participer à camp pour les jeunes bazaki belé le coup de équipe ba sélectionner qui descend mais les autres joueurs bazaki belé au bandoze la tamo ko ozanga ko ya retard batsayi na place ya mususu wana donc eza opportunité ozala Pierre Robeta et represter. Vision nanga personnellement à part quand vision nanga personnellement ils arana que musique na basket et na quand vision nanga que s'il y aura de bourse ba pesa na bourse na gende évoluer na mboka mopaya libanda. Surtout tant que beta balé tant que nous basket ba basketteur na ba basketteuse bazaoe rota la biso. Il faut d'abord remercier une de Konabiso na initiative à vie basketteur mais à penser pour na football. Donc en même temps ils ont l'accès que eza jeunesse quand on parle de jeunesse eza kaka basket na football toza azwi initiative ya ko sunga bana na biso puisque toza na vacances malgré que eza mais mutu moko ta organiser moi eloko moko pour na bana. Bon, on peut dire merci na oasali pour na biso dans Nzambe abatela ye akoba kaka kosala kaboye pote ya lokumu na biso ba jogo na lokumu na ye moko na ye me Nzambe abatela biso banso.